Bonjour, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officielle. Bienvenue na balandunyo so yakala. Bienvenue na ba onyonso ya sika kande na yebsaka bino boyei malamu na chaîne ya Inès NM officielle. En tout cas, bandeko nanga soki ezambala liboso esalemi keno oya kokota na chaîne na biso ya Inès NM officielle na osenga na bino bo s'abonner masi vraiment. Tango bozo sabonaka bongo bobosana pete koklikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officielle akobandotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Vous informer c'est notre devoir, oui bien sûr, ezalaka toujours devoir na biso tokobo yango te pe tokowanga nango te. Donc de votre côté pe kolandaka biso ezalaka toujours et encore devoir na bino na ndenge moko ya bien. Voilà. Lelo toye bandeko nanga na makambo ya Cindy le cœur, toye makambo ya Koffi Olomide Kofira o ebela batu babengaka. Les cocofines, est-ce que vous êtes là? Ceux qui bozali kaka na ba commentaire, batu nyonso ba sentir que non awa ba obetali solo ya Koffi Olomide na Cindy le cœur. La famille. Depuis Kaladu le départ toye ba déjà Cindy le cœur makambo ya ba conférence de presse à Kota Raté. Cindy le cœur ba interview à Kota Raté. Mingi tout le monde a kaka Cindy le cœur yé muto Kotaka. Nauti d'ailleurs il y a même pas longtemps l'album Yasika Oye Utaki Kobima Cindy le cœur ba invitaki Koffi Olomide na Cindy le cœur na plateau mais mitona tango ba notuma la personne qui répondait c'était seulement Koffi Olomide et d'ailleurs il y a même de ces personnes Oyo de leur côté ba silika ki ba fan mosusu ba lobi non Koffi Olomide pourquoi au pesaka Cindy le cœur chance c'était Cindy le cœur pe à répondre à kabatu ba yeba et salaki moi makelele ya makasi. Alors toyaki kovanda ka boye good news bonne nouvelle bandeko nanga toya komona ka Cindy le cœur ye wana ayaki kokota na interview epai ya ndeko na biso na kombo ya Ingrid Kabongo. Bandeko nanga eza ya koyinda eza ya kobeba. Cindy le cœur na interview kande batuna kamituna batuni Cindy le cœur abandana Koffi Olomide na nini. Selon elle, alobi baye bana bakutana na 2006 mais babanda relation amoureuse na bango na 2008. La famille eye kosala mwa mbutu ya makasi. Après cela baye kotuna Cindy le cœur concernant bana parce que tout le monde a ebila ba congolais ba ofinga ka matin midi soir Cindy le cœur que non azaki zita Cindy le cœur abotaka te Cindy le cœur boye lelo Cindy le cœur aye kotia moi éclaircissement sur dossier wana. La famille na ye na ba audio nyonso ya Cindy le cœur en tout cas na kotie la bino na kolinga pinza bolanda makambo pe maloba ya Cindy le cœur na kibino moko ezala te que non mama Inès NM officielle ya mto atiela kabiso ngana lingaka te na lingaka toujours so to sala kisongi biso nyonso to oyo ka biso nyonso to sali ba analyse ya songi na biso ka ndenge to mesana. Bon na makambo nanu ya o ba oloba pona Cindy le cœur o aibaki abandaki kolia mama alia na cc bandeko nanga botika pe bato va vanda ye tango abandolia mama alia ya azalaki wapi azalaki penza wapi mokili banga pardon. La famille sans plus tarder tolanda nanu ngaya bino mama Inès NM officielle na zozonga nanga sima po na komeka kosala analyse sur dossier oyo kaka ndenge esengeli po bosana te kotiela nga ba j'aime bosana te kosalela nga ba partage ba commentaire na bino kande na yebsaka bino soki okota na chaîne na biso tiela biso commentaire comme ça toyebaka banani baza na biso banani baza na biso te ezalaka toujours important ezate que non yo vandi na yo kaka na vanda nanga kaka te vanda ka salaka commentaire na yo et salabiso nguya. Voilà, Tolanda et on se retrouve juste après. Oui. Ça fait un moment déjà. Effectivement. Moi, j'ai connu Koffi en 2006. On s'est mis ensemble officiellement. Ça, c'est ce que moi je dis. Oui. Parce que lui, il va pas dire la même chose. En 2008. Ok. Donc, on a toujours vécu comme ça. Ça a toujours été comme ça.
D'accord, ok. Peut-être les gens, on a Lelo, et Bandi Lelo et tout ça là. Nous, on a toujours vécu comme ça. Tout travaillait tellement ensemble. Je pense que même que facilita Kabiso. Ok. Oui, le fait que tous là, on est en couple et puis on travaille ensemble, ça nous facilite, hein. Et voilà. C'est quoi yo sungaka na nini? Des gens aussi se posent la question. Po yo lobi ebele awake. Yo zo loba mingi façon que yazo sunga o. Asa coach nanga. Aida kanga na boye. A conseil kanga. Parce que azan expérience ebele. Ebele. Siko yonde. Ah moi je suis la maman de la maison. Oui. Parce que Azan a studio, je pense à lui parce que quand il reste là-bas là, il s'enferme. On le voit rarement. Il oublie de manger. Comme dans le studio, peut aller dans le studio. Mais dans salle quand même faveur, j'ai dit bon ben il a ouvert le mandat beaucoup là, je lui apporte à manger quand même kuna, mais après dans la de la car tu finis vite pour la ligne ba pour coûter ba PCT dans le studio. Et na ba conseil ngapé na yebi quand même moi musique moké, hein. Oui, bien une professionnelle de votre métier. Quand même moi musique et puis tout c'est complet taka. Siko, ça tombe bien le Kolobibo c'est complet taka. Est-ce que Cindy le cœur ozalaka lelo consciente que batunio soto tamsos dans le bango bien mais ça va passer. Baïninio so ya Koffi Olomide. Bato balinga kaete. Bato bazalaka autour balukaka chute naie. Parce que je vais pas vous mentir que vous le savez tous, la carrière artistique c'est comme ça, l'un demain l'autre. Donc batutu o basepela na été, batalako bachayo dans le viseur. Donc ça dit que on a quoi cible. Bien sûr. Pour le faire tomber le GOT, comme il adore qu'on l'appelle, le grand Mopa au Quadra Koraman Koffi Olomide, Accra Mogé. J'aime revenir dans cette époque-là, ça nous rappelle qui il est. Donc pour la Kokwe Isaïe, baby il faut Tosimba Cindy. Alors bah oser la longtemps. Bah oser la penza longtemps. Parce que Cindy on va quand ça zanetti moi zoba mobo go comprendre juste parce qu'elle parle pas. Je parle pas parce que je ne sais pas parler ou je ne sais pas réfléchir de moi. C'est parce que na mon utilité ya le makambo au bango ba bordara. Mais seulement ba ko zela longtemps. En tout cas so bazo viser Cindy na canal Cindy ba atteindre Koffi. Ba zela très longtemps. Vous êtes sa faiblesse. En amour, j'imagine, ce qui est normal. Oui. Mais vous êtes aussi sa force. D'où cette convoitise. Au-delà de nous dire par les mots que Bakozé l'a longtemps, pour le rassurer, si vous devez nous le dire comme on a entre nous, Sopo rassurer Bisso, Olobela Kenny. Non, il le sait, hein. Okay. Cindy a zazobate. Déjà, Cindy a raté dessus, hein. Et puis, moi, je pense que Eza quand même a tout. Parce que ça m'a aidé d'être comme ça. C'est pas quelque chose que je fais exprès. Moi, je n'aime pas les gens, tout ça là. Non. D'accord. Filtre. Et puis, il le sait, que Cindy n'est pas facile à manipuler, facile à séduire, comme ça. Il le sait. Lui-même, il peine pour ça. Ah, d'accord, ok. Alors, justement, Cindy, Naomi, tu as une question. Beaucoup que aussi les gens se sont posés, c'est très important. Cindy de Ker Olde Kakanabe émission T. Aujourd'hui, vous avez fait honneur entre nous, vous avez fait honneur à ma personne. J'ai eu à réaliser émission avec Koffi Olomide. C'était un grand honneur pour moi. Je m'en suis pas cachée. Ah, vous avez suivi. Je m'en étais pas cachée parce que je suis née ici, j'ai grandi ici, j'ai grandi avec la musique de cet artiste-là. Et des fois, c'est important de le redire pour que Batuba Bosanakate. On doit élever ceux qui sont grands, on doit les pousser vers l'avant. Il faut tout pousser culture Nabiso. Baébélé Bazo se plaindre. Par exemple, que Cindy Le Cœur allait kakanabe émission T. J'avais vu. Émission Ingrid. Merci. Non, le balanga, merci. Mais bon, je dois penser à tous ceux qui ne vous voient jamais. Pourquoi? Bon, ceux qui ba émission où il faut ezalara andi na mona kawana. Ezalara andi ah non, présentateur Azo soit na neti Azo neti ko soit nana invité. Mais bango bakanisa ke Koffi a Jiraka yo Azo bomba yo balingi buzz, polémique, des trucs. Quand tu m'invites dans ton émission, parle-moi de ce qui me concerne, de ce que je fais, parle-moi de ça. Ne va pas me parler de ce que Zoyo Kanabanzela et Batu Basali gauche et à droite. Et surtout quand Batounra ma question, Anna,
moto azoko éviter, vous êtes là à pousser la personne jusqu'à kokendo soin ça. Moi je suis vrai en fait. Ceux qui n'ont pas dans la émission à Bongo et aux ala bien té. Il me protège, il me connaît. Déjà moi-même je n'aime pas. Kofi il va me d'être pas le but à sala ngani à kanganga à Bombakayo, il ne dit rien. Cindy réfléchira par elle-même. Elle peut prendre des décisions elle-même. Émission, non, avant, il y a longtemps, je me souviens, j'avais vu quelques émissions à l'époque. Après, c'est moi-même qui avais décidé, bon, non. Décision personnelle. J'ai dit non, ça va. Je passerai de temps en temps, mais en tout cas, non. Et puis après, émission de commune internet lilo. S'il faut ezalaka, bon, je préfère encore nazala calme, babanda toujours penser qu'il y a le baraté et tout ça là, mais que dépasser dans émission bon, non. Si peut-être changer leur façon de faire, peut-être. En tout cas, je suis pas en train d'attaquer qui que ce soit, juste que bango le monde qui m'a préféré à trop buzz, polémique. Moi, j'essaie un peu de le détailler. Mais lors de la conférence de presse qu'il y a eu pour la présentation de l'album Suprématie, Mamassi, Bakutaki, Yolobité, seulement Koffi Olomide qui a parlé, mais vous n'avez répondu à aucune question. Non, déjà, conférence de presse, on est à qui à Koffi Olomide. Moi, je savais même pas, hein, c'était à qui conférence, il y a Koffi Olomide. En fait, je me suis retrouvée là parce que il fallait que, moi, j'étais quelque part. Koffi, il fallait se rendre dans la conférence de presse. Avant ça, il fallait, ou après ça, il fallait qu'il a récupéré Ngaï. Donc, ça l'a mis que place Nazalaki, j'ai fini plus tôt que prévu. Il est venu me chercher. Il y a moi, Nanayaki, qu'on se retrouvait, wana. Ok. Donc, j'étais même pas censée être là. Et là, une conférence, il y a Koffi Olomide. Sur l'album Suprématie. Bon, il fallait qu'il parle de ça. Ceux qui en ont besoin, il y a conférence de presse, il y a Cindy Lecœur. Il n'y a pas de souci. Tout ça, là, que Cindy Lecœur, tout ça, là, conférence de presse. Mais ça, c'était Koffi Olomide. Et puis, s'il parle de l'album Suprématie, il est où le mal? Mais bazai n'a pas ça pe ba yokayo. Au moins, tout nos pe ba question comme aux émissions et on expliqué déjà émission. Mais bako yokayo. Et zaki conférence, il y a Koffi Olomide. Et puis, ceux qui Koffi Olomide, à l'obéli album Suprématie. Namon m'a bien c'est l'album de Cindy Lecœur qui est sa femme, qui est membre effectif, il y a quartier latin, un colo album, et album Oyo, ils a réalisé, conçu par Koffi Olomide. Il a quand même le droit d'en parler. Naba journaliste, on a n'y soto bazalek non, on voyait que Cindy Lecœur devrait être là. Moutoumoro pété a invité qui Cindy Lecœur na conférence wana. Bangonyo soto bazalaki wana pour na retourner ma question. Na Koffi Olomide. Ok. Donc voilà, il y avait même pas que voilà, l'obité et tout ça. Moi, j'étais même pas censée être là. Ok. Alors c'était une précision peut-être pour l'opinion publique. Des fois, mitona ma question. Mais j'aimerais qu'on revienne quand même sur l'événement qu'il y aura demain, à savoir le grand spectacle. Le 29 aux arènes Grand Paris Sud. 39 ans. Il y a quartier latin. Félicitations d'ailleurs. Waouh, 39 ans, quelques années caca avec Cindy Lecœur. Donc, les bébés. Oui, j'appelle Toubaya. Baya, parce que ça sera une fête. 39 ans, et Zamou qui était. Koffi Olomide Azana, plus de 40 ans, il y a carrière. Mais Sukoyo, quartier latin international, au Batnyo Sotubayebi dans le monde. Et Kokisi, 39 ans. Et puis, Bisoto Zalawana. Les anciens au bazar, disponibles, au Zalawana. Et puis, on invite tout le monde, les Kofifi, les amoureux de la bonne musique, Batoualinga, Cindy Lecœur. Je vous invite à être là, en tout cas. N'ayez vu que vous consommez votre album Suprématie de Mamassi. Et on est d'accord, quoi. On est vraiment d'accord. Moi-même, quand j'écoute, je me dis, mais Dieu, c'est moi, là? Ça, c'est un travail qui était vraiment bien fait. Dieu merci. Donc, voilà, quoi.
Mama Célère, au Bengsi Batutu, il y a un concert, il y a ce samedi. Je sais qu'on le bagno sauté, me couper, ça fait même, ouais, 2 surprises. Quelle surprise! Qu'est-ce qu'on va trouver de différent du dernier concert? Ah, moi, j'aimerais vraiment chanter. Tolinga toyemba mingi, to sans jaillir, toyemba mingi. Et je suis sûre qu'il y a... Quand on a toujours na bolingwa 2 personnes bako takango te. Koffi Olomide na Cindy les cœurs bayebana depuis kala, bazala mwasi na mobali depuis kala. Ti lelo boye komona Cindy ayaki ko briser silence po pas Cindy Koffi Olomide plutôt aloba na basi nyonso oya linga oya vivra na bango mwasi moko kaka o bolingo motema na ye sentiraka bolingo ezalaka pa ya Cindy les cœurs. Eza na bato mosusu balekaka na ba vie eza neti ki camaraderie oki kozala camarade moko boye songolo pakata mais eza ka pona ta moko boye mais camarade ya vie na yo nano akoma te mosusu komona ta na ki vieillesse oye kokutana na camarade ya vie na yo penza oyo aza neti ndeko na yo. Eza na bato mosusu baza bongo même na makambo ya libala Koffi Olomide aza moto ya liboso te. Eza na bato mosusu oyo ba vivra na basi ba vivra na mibali mais bakoma na point moko aye kokutana kana moto lelo ka lelo na kobala na babalana. Pourquoi? Parce que aye ko sentir bolingo wana. Koffi Olomide na mama Lia bazaki mwasi na mobali ba vivra pendant des années ba bota bana mais Koffi Olomide abandaki ko sentir bolingo na ye te epa ya mwasi na ye. Eza na basi mosusu tolobi te ke no mama Ali aza kitoko te, mama Ali ayebi bolingo te, mais bolingo ezalaka makambo motema. Eza na bato mosusu moni ye kaka na visage na elongi otali boye wow âme pire. Mais tango bokomi kovanda na ndako ya libala oye ko comprendre ke eza miso nanga nde elingaki ye mais motema nanga etikala kolinga ye te. Eza na bato mosusu basala bongo ba vivra bongo. Donc ce que tokoti pe na bolingo ya Koffi Olomide na mama Alia, vous allez comprendre que oye lingaki ezalaki miso ya Koffi Olomide. Moi je me rappelle même c'était tozalaki moi bana miki tozalaki moi ba âge moko boye. Natalaki documentaire moko na ndako ya Koffi Olomide bando sala présentation ya ndako ya Koffi Olomide. Nakibomwana, mais je pouvais comprendre que nandako c'est comme si harmonie ezate. Pourquoi? Parce que Koffi Olomide abandaki journaliste abando tuna yeba mituna bazaki na mwasi na ye omonika ndenge nandako alibala ezalaka bato bazali soki réellement bolingo eza ya solo bokola kisango emona na kapenza ke non ici y a de l'amour soki pe bo sala ko forcer elakisaka. Mais na ba image wana moi je me rappelle c'est comme si mama Alia azalaki penza na esengo te Koffi Olomide alingaki azwa kaka parole donc on sentir que harmonie penza ambiance wana na ndako ezate na ndako penza ezate ezalaki mwa bongo. Mais lelo soki otali Koffi Olomide ezomona na miso omona na Koffi Olomide aye ko rajeunir comme se le dise la famille. Koffi oyo yeba kala na Koffi ya lelo bokoya ko sentir que Koffi wana ya kala ezalaki neti nzoto moko ya kokuba mais lelo oyo boye ko sentir na mwa poids ya makasi bimi elongi na ye ekomi mwa pete de loin komona ngo kaka keno elongi oyo ekomi mwa pete ke ndenge ezalaki kala. Pourquoi? Parce que à se sentir na assiette na ye à se sentir que non awande place bolingo ezali eza bongo. Alors tolobi te ke mama na biso Alia azalaki mwasi mabe azalaki mwasi ya kolinga te aza mwasi kitoko aza mwasi moko pe amérité libala talaka aza na bana na ye mais eza kaka na kote ya Koffi Olomide mwasi oyo akokana penza na ye mwasi oyo efalaki abala pendant bane nyonso eza Cindy les cœurs. Mosusu mama Ali ezalaki kaka babota na Koffi Olomide bana epesa pe opportunité ya Cindy les cœurs akota na ye na ndako na ya libala eza bongo. Alors pona ba oyo ba opinga Cindy les cœurs kona azaki sita abotaka te kande boki koyoka réponse ya Cindy les cœurs ke ye moto apesaka bana te
c'est vrai ye mutu apesaka bana te soki nzambe apesi ye mwana akoboya kobota te alors botikaka kofingaka bato surtout bino basi yo mwasi soki oboti eza fin du monde te basi ebele babota tomona basi babota bakumba bazemi babota me bana bakufa alors soki yo oza na bana bafingaka oyo nano aboti te kizita bafingaka ye te ata soki badokter basi badeklare keno oyo akotikala kobota te me yo kofingaka motu wana te kizita parce que un jour yo mpe okoki kozala kizita bana nyonso bakufi yo otikali maboko polele age ya kobota eza lisusu te bakobenga yo nani moto ya mabota otika bamakambo mosusu voilà courage na Cindy Lecoeur en tout cas na apprécié qui vraiment interview à Cindy Lecoeur façon alobati très intelligente et surtout très posée boende ezelaka très préparée donc au sentir penza que awa buzobe ezate awa penza buzobe ezate awa toza na affaire ya ba intellectuel